Taba binzamba poto. Taba binzamba sambela te nzamba sambela ni ezanga mozalisi. So benga mika sape nzambe nongai. Pour ba prévenir nous avons ça. Ngana sala ki non lelo mututu azala libre. So a beti teni na ye a me resola teni na ye. Ah, et ça idéologie non? Ça idéologie non ngai. Ba chaque faire et ba sala monter. Te ba vela ah, ba vena biso. Vela nga jafa ko faire route resola rete pas sala belé. Moi il le faire rigola. Ata le lazo pola. Ma komisariga. Non que zoti nanga ke nakoma epoli. Nando finga batu. Ba mission sou non. Ba ça la vérité ya mboka na biso. Ba onyo sine bazana. On comprend l'histoire. Hein? Très bien. Mais Ferrego là, c'est un frère, c'est un pote, c'est un tout pour moi. On comprend? En fait, yo on doit simer comme ça mon affaire. Oh. C'est mon frère, c'est mon pote. Mais là, comment va tout le musicien? Letinani. Batunyos. Bah ça perd tout le musicien. Ba musicien comment on a été na Lyon, na ba Paris, na ba Ni, on a été comment musicien. Au bout du bagan pour la mort en forme ici. T'as la veste et t'as la sapato. Babiga la mode a changé. T'as da il a batu. Yo zagiti. T'as ici baron. Turo bola ta Philippe. Est-ce que bala ta gité? Le roi de la forêt c'est un tokos. Toke non rabo. Même peu faire. Faire c'est un abi nangabi que c'est bon. Voici les chèques moroboye. Moi la moroboye avant di awa. Abandi au finganga. Mais yo oye poche longinanga pour moi na batala ye. Il y a rien répondre sur mon chrétien. T'as non de. Nga po na rêve. Mais quand il parle que la police même si on a la TV ya ba benga o mingu yaka. Ah muyaka zo lela kuna aneli on lela rawa. Eh, t'as divorcé 80 fois na lela te. Ah yesolo. Yike. Mais si vous Paris pèse là on a trésor ngando hein bo chapé bo tout monde a vu le pena pé na repissé avant mon ordre si vous ba question sur tout na hote pour pesa masuba pesa pesa suba pèse là you na trésor ngando pena bo lia bo mena bo sekandi bo sikoyo na ina lobo moni na na masa ngobe question bo sukelo suba oui sikoyo na loba ngo pesa nga siko posa sur suba mabe mais est-ce que vous ça na trésor ngando un jour? Obi yo te mo ba question vous avez ça pour ça masuba na ko ke suba docteur Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la pleine augmentation, nous avons comme barrière, nous avons sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les divans? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance, la considération. Un grand merci na bandeko nyonso à s'abonner à la chaîne YouTube na biso sur la vérité la bandeko no ba s'abonner s'il vous plaît. Vous s'abonner à la chaîne YouTube Oyo et la rabino vérité en face comme d'habitude. Merci.
beaucoup de bandeko tout appelle ça confiance tu sais bien dans la société dans une entreprise donc vous hésitez te contacter biso pour la promotion et ba activité na bino dans un album dans un single dans un concert contacter biso pour la promotion et ba activité na bino tous na ba partenaire autres travail na bango na bisa bino tous un match amical avec Nono Fuji ils ont déjà dispo na ba plateforme nyonso ya téléchargement to singa bandiko nyonso congolais batala biso s'il vous plaît bokene na YouTube ya Nono Fuji boka banzimbu kitoko aseli biso match amical enfin ils ont déjà dispo na ba plateforme nyonso téléchargement bokene boka musique kitoko oyo Nono Fuji aseli biso na titre album match amical suka na album ezala banzimbo kitoko na kati to singa na bino bandeko batala biso bokende bo consommer match amical avec Nono Fuji. Tozana frère na biso papa Harry on a pris rendez-vous le 11 mai na Casino de Paris na bengisi ba parisien nyonso na bengisi ba ndeko tu ya Bruxelles Allemagne Suisse le 11 mai bozo déjà ba billet na bino ezotika na Fnac ba billet ezotika na site ya Casino bozo déjà ba place comme na okende na osila s'il vous plaît korato opportunité au to occasion avec papa Harry Moulaja rendez-vous le 11 mai na Casino de Paris to bengisi ba parisien nyonso bozo déjà place biso pe to kozala wana bino boya wana tokumisa mutu asala likolo na se à travers mosali na ye papa Harry rendez-vous le 11 mai na Casino de Paris to bisa bino Air Force One na ju ba appel ebele mais bandeko belé bo benga na ba numéro to tshela bino wana parce que bango ne baza bana ba produit oyo to ju ba appel ebele bandeko bazo benga pona kozwa ba produit oyo toujours le bela café cacao oyo avobima na tongo sali café cacao ka nzoto makasi ba fatigue musutu za nzoto so meli yango senti courage même na musala tongo ozonga pe ndako sali pe café o meli en fait caillou to beti na journée ba douleur to za dans la journée tongo mela o na soir o ki pena kitoko et puis mère pe na nenga système ACPD donc oza cacao café cacao za nango za kakalwa café mais ça mélanger na ba produit oyo zobikisa ba malade belé na kata nzoto na biso ba secret ba malade belé ba tension café zo traiter ba malade belé sur bengi na ba numéro za na oza plus d'infos auto na Air Force One et ça la mis na miel donc secret ça vraiment na miel donc ça bien pour na biso mibali ça bien pour na ba santé la biso zo bikisa ba malade belé na kata nzoto na biso Air Force One est déjà dispo na France, na Belgique, na Suisse, na Allemagne, si na Congo ça déjà, mais na France bandimi on mindele bandimi et ça il y a mon mboka congolais le kolanga yo a réussi comme ça la produit oyo zo perception nzoto makasi donc beaucoup contacter bango na numéro ezana pour recevoir na banda ko na bino ezala bien. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Bonjour Nikes Bayak. Bonjour Miguel Niema. Zambé à Poto. Fauteuil jaune. Merci. Si. Merci déjà pour la confiance. Au sein de Bisson encore une fois de plus, plusieurs fois plus Bisson confiance. Et on est dans fauteuil jaune là. Pour l'année 2025, to benga kio biso wa mingi tout à la jour. Kilelo pe bimi, félicitations à Kilelo. Merci beaucoup. Vous évoluez bien. Bonne santé. Nzamba zobatela. Priez mon compte. Ni qu'est-ce ba nzamba poto. Yo sambela na. Yo nzambe ya poto. Nzamba sambela ata sambela na. OK. Na sambela ra nzambe ngamoko. Mais pourquoi nzamba poto déjà? Bon, Nzamba poto ezake pour Père Céleste. Père Céleste. Nzambe. Oaza likolo. Oaza kasalanga nazala. Na yo. Ou apesanga ki nga Nzambe na bango. Na sala pe belé quoi. Mozalisi. Nzambe banani. Nzambe ba saper nyoso. Ba saper bazé belé hein. Toi na Suisse toi na ba saper na Bruxelles toi na ba saper. Allemand so benga mika saper Nzambe nongai. Pour ba prévenir nos Nzambe ba saper. Au pouvoir nini o bango ba ko sala te, o sala nini ba ko sala te. Lelo nde tozabwe mo na mboko yo oyo pari otoza na poto pari otoza. Na série o eleka ya bala firenze ya ba jet set. So za saper.
tokosala no même pas émission tokosala comprendre nga nasalaki non lelo mutu tu azala libre soki abeti teni na ye amekosola teni na ye eza idéologie non eza idéologie na ngai okala basalango te bave na biso vie nanga jafa koferu tokosolaka ete po asala ebele comprendre vie wana asala ebele mais oyo tozosolaka moni moment na moment neti moment oyo toza lelo moment oyo toza lelo ya kilelo oyo toza lelo ya kilelo otanga patrie pete bargo makaya parce que eza moment na bango baoloba sikoyo na moment na biso ta babi nzambe apoto ta babi nzambe asambelaka te nzambe asambela ni eza nga mozalisi Ikes Bayaka mozalisi père céleste si lelo okoti studio obwaki bagana makambo forme c'est pour cela même biso na musique bien baraison nini oyo esali Ikes Bayaka asala musique bagrand neti ndeni po bagrand fo tosola te obwaki bagan bitumba forme mpo na yo parfois moni okoki lisusu te parce que basaper bazofrappe basaison tozo bacollection todécouvrir baforme bana kini bacontredire nga te moni olandaki lelo très bien omoni lelo olandaki lelo oui moi bagriffe natangaki à la bourgeoisie bajeno baolata lelo nde nazoyebi biso lelo na liboso na wana na patrie pete bilambe ebele naza na Teddy Miyake naza na patrie pete alati Ferragamo rare bana bacongolais ocomprendre donc kilelo to baba kilelo eza bagriffe oyo bajo bazolata kilelo est-ce que yo na kilelo oza est-ce que yo beti kilelo c'est ça le problème nga mpona bwaka bagan eza mwa difficile mpona age ebele na nango wana comprendre na bwaka gan te otalanga très bien on dit Balmain Balenciaga je m'excuse Balenciaga si tout à Balenciaga boot Balenciaga mais promesse à bon en fait le to yambi boye déjà to sur la musique to sur la trop musique forme trop musique actualité pourquoi pas trop de musique pourquoi pas bon nga follow na maman trop musique y a pas de souci mais quand même tu as le droit de payer collection yo lati collection na lati te na droit lobela honte ouais yebi pété na lobela ngo souté pour ça na lobela mutu mo pe avant na kicha lobela ngo j'ai pas le temps to beta masolo ezaki actualité ezebele yebige obani na actualité yebige mboka na biso guerre eza bien sûr oyebi ngo te bien sûr obi lelo nde eza boye na ropo so ya minembo babomi bato minembo so minembo donc yo ozosolaka mamba bilamba mamba le passé omoni ke non na sisi baquestion na nga te omoni non na sisi baquestion na nga te falo banda et puis nga unde na boye fali tobanda na 1 minute ya silence ya bandeko na biso bakufi me yo bando tuna mamo mamba ya babalansiaka lokola poso avancer nga émission na ngai lokola poso avancer nga mpona koéchapper baquestion mosusu tosa na 1 minute de silence après nayebi te eloko nini okoéchapper nga na baquestion mosusu est-ce que tu prier muke quand il y a 1 minute de silence quand il y a prier mais pour la bateau baza bon c'est bon comme yo lingano prier te bino tout c'est de libre no batakis tokende kasi on ressemble un peu pour la bandeko 1 minute de silence bandeko yo prier yo mona bima wa frère na bima mais bandeko ba kufa kuna on prier peu pour na bango ti na bien tout ça dans 1 minute de silence merci le reste on va voir merci to kasa bandeko na biso merci bon message ni loko passer na bakonzi ya mboka to na autorité ba tala biso pona mambo eleka est mboka bon elo na rolo baraka parce que mboka na moi nzambe so apesi bino mabele apesa bino mibale te bata braza tango baswanaka bana mabele na bango biso pe na ngamu na biso kini tona mabele nzambe akabola bato na bato me barwanda na babunisa biso bana mabele na bango alors biso seconde toa bo futo bata mabele na biso mais loko onga na regrette mingi bandeko na biso ya ba este ya ba nini tout ba trop naïf
trop naïf ya na ndeni ba bengi bino place mo boyebi ke bombe ko koya pourquoi boko kende vraiment ande on a biso bino mo vraiment ata ba yeba laxi bino minduki si mo mona bato ba bomba mboka mobimba non bino boyebi ke place mo boye bonne sécurité bokende ko salaka nini siko ba très 30 luka on baza banani malgré tout babi ke muto asimi minduki batuna âge na été on comprend oh vraiment ils ont ça biso na pasi d'être vani wo ezana mboka va tout le gama munyoso même ya musique na tout ça les mboka vraiment biso batutu boza na est tout ça me prend bien mais boza infiltré trop bino fuboye bake vaze na bino anani nani yaki na kimukolo na yaki na nani de loko to senga na bino ka ke ta bazo benga bino boza pe ba memete bokeka boketele mapufu bokufa si mango biso to sa nini biso to sa ba marche oui bien biso na ba berado na ba héritier scram na ba fils dungu to sa na ba fils dungu na ba nanyo na ba piskas to sa ba marche siko bino au lieu to za ba marche na biso bo comprendre mais ba benga bino bo yesu na meeting moko boye lo boko basu bokufi siko boya osala nini vraiment osa contre nanga c'est comme ça non moninga na contre nanga te mais pour le moment na contre nanga so ayaki ye moko amona mboka te yo nanga trop zapé d'accord te o comprend mon so na biso i yo on manga i te faut l'accent pour que ça i o comprend histoire to koma contre nanga tant batu azokufa tant peuple azokufa o nenga aza patriote o alingi mboka na ye o aza batu na ye a protéger bango mais tant batu azokufa de tozomona babenga oni na ninga kibota babeta mutu na mutu papa ata lelo bongo bopesanga kimukonzi président nga na dénoncer nango moni comprendre nanga aza congolais naza contre été mais naza contre ba art ya barbare ozo le kanamboka na biso ki mutu balalisi ye bazo tirer na mon hôpital bébé babomi mama badu biso bébé ba okotsa ye ba honnête na systématique wana penza nazo révolté nango siko nanga place azana bato azo mona ngote nanga ye moko bandeko no po yo no va na face nanga toi même sang so ba tie yo loko ngana ocha no yo ka passe siko ta bazo cha bandeko no yo mona ngote nyoso tu empoigné carré miné pouvoir ni oya pe yo moti so ye pe yo moko pe ça la bien oye pe yo moko comprendre na bana mboka sorti la biso nani omoko kuna za Rwandais nani omoko kuna Rwandais et puis vous te rappelez puis bandeko ba otala biso qui lelo normalement fake bima avant le 14 février mais pour la région makambo de kanamboka na biso ni qu'est-ce ba parce que naza patriote vrai patriote actuellement moi tout ça la sortie officielle il y a qui les a été to pour sa date et bima tale ba le 14 to pour ça une à 10 jours pour la sortie parce que dès le début à février to ba retour a bien zakité na mboka na biso félicitations déjà pour na ko on se peut la melater ou binater aussi le temps pour bazo kufa na mboka nga na sagi 2 jours na sala 2 jours na lire même pas ouais na ba vidéo héritier Skama yebi même Bera de roi des Amunda yebi batu nga poani bango batu tout ba ko fait bima na c'est non ndako eza matanga babina te basala bon babina bo bina pe na bokoko na bino bole na bino mais feti non
on a bagué, non, tout dosé. Il y a un moment où on marche, tout marche à Inabino. Et tant que patriote, vous comprenez? Pour Namboka, il y a ma maman nangai. Na préféré na marché. Pour Nambatu, bon, voilà, donc clôturer pour Nambo, c'est dans l'Est, tu as de cœur, on a des côtés à Est, tu as dit que quand tu as botala, on a bien, merci Nabino déjà, donc tu as des cœurs Nabino. Pour Nambatu, on a souvent des questions dans les bossos. Pour Nambatu, on a bois qui bagan pour la forme, que on a kokali sous-souté, on a somma na saison T, on a respecté saison T, on a kokali sous dépense et forme T. Pour nous regarder comment on a une caisse bayaka, on lui tenait la musique, kokuna, ils ont un problème, tu sais, la jumbo en studio, na qui na foutu studio, quoi ça? Nadia, Miguel. Musique elle qui forme la passe. Na passe dans la chair. Ah, solo. Mais Nabi Miguel, na passe déjà combien? Na passe plus de 1500 euros. Pour la promotion. Pour la promotion, et bien aux années. Et à 27. Bah 27 wana banda kuna bomba kende ke wana. Vous comprenez? Ah, le loko banda kuna bango. Miguel. Oyebi elo mona oyebiso, oyebi comment je vais dire? Oyebi ke lelo ndenge zabwe. Combien de musiciens batika na poto? Combien de musiciens? O bazaba musiciens. Pour biso de côté on a fenêtre. On comprend? O que tu oyebi ke bazaba musiciens combien basaba disque? Tu combien basaba bon simane équilibre, tu simane équilelo. Yebsanga. Combien? Au moins on basaba disque. Bazaba bela même coup single, so mono basala. Oui, combien single? Bando tang. Oui, bimé beta net kilelo. Chaque jour kilelo j'aurai 1000 vies. Chaque jour. Donc 1000 personnes ba là. Hein? N'attend la guerre en plus. T'as ba la colonel Nanga, ba la Félix, mais ba long. Donc c'est qu'il faut féliciter nga amigo. Non, en fait, ça, si tu peux déjà félicitations. Merci. Parce que merci. Si vous avez un allez, tu qu'est-ce qu'on a makamorobo à bagan. Obi, nakala balike pano babi Johanna, c'est que vraiment mamba bilamba, c'est que Sili, c'est que Nini, ba comprenez Miguel. Biso toza Miguel, biso de toza boye, na role kana plateau n'était pas na sombi chemise. Ah, ok. Bosco Patrick pété. Monsieur Dieu, maman, tu as les capois sont mini. Et puis, dans la masse, vous comprenez? Dans la masse, oyo lelo aza, azo simba financier yani ya mouvement, kajo malwa. Yéroute déjà n'enga boalinga bajo ante, kajo malwa. Aïbsanga déjà papa Kevin, aïbsanga jamais, yoroya. Même te dis miya kaoboya. Bon te dis miya repère assiette. Si on a yé à sengi yoke, allez ga fauteuil jaune pour ne lamba. Bazaba miya ki koleka mukili mobimba. Vous comprenez? C'est pas ça. Musique eza qui est tant au cola. Ma papa emba bazali na biso, tozali na ba papa emba. Vous comprenez? Tobisi ba mbongo pour faut yeba siko objectif. Est-ce que Veniaka tant yema ba dernier coup de sifflet bon ibaga? C'est la réponse. Na retour parce que ba réponse c'est ça. En fait, la question na tunu eza ba en fait bazo sola. Mais le ba comment ba tutu ba ko musicien. Neti nani? Ba tunyoso. Ba saper tout ba musicien. Ba musicien ko mo na te na ba Lyon. Na ba Paris, na ba ni mo na te ba ko musicien. Au monde en honte. Amigue. Mais bah ça perd une sauté par musicien. Mais presque. Au bâtiment. Non, bah on comprend malgré tout ça simbaté. Mais raison y opé ça bango bato ba tonga bongo parfois que au bois qui ba gampo na mbongo forme ici. Au comme ça bango. Boni veste. Autant bien. T'as la veste, t'as la sapato. Babiga la mode a changé. T'as da il est batou. Yo zagiti. T'as ici bango. Tu là, t'as Philippe plein. Est-ce que là, t'as été? Tu as vu la mode a changé, la mode a changé. Tout le monde va participer, tu vas là, tu vas faire un gamme. Vous comprenez? Ah, c'est ça, quoi. C'est ça. Mais ils ont évolué. Margot Makaya,
Kilelo je Bazobeta parce que tout le monde n'a pas clip, tout le monde n'a pas de presse des amours d'El Chapo. El Chapo, les millionnaires. Fils et Dungu, tout le monde n'a pas. Fils et Dungu, mais c'est Kilelo. Scram. Oui, Richie Scramwell. Tout le monde a un grand garçon, il n'y a pas de clip. Bah, te dit, Mia, qui va piscasca songo. Leader. Vraiment, il est un leader, mort. Oui, bien. Tant que tu as Kaida. Leader, Agi Moko, piscasca songo. So, abi, silence, biso tout silence. Leader, na biso piscasca songo. Et je voulais une clip. Bah, Waterloo, non, mon, bah, Waterloo, zonga, bilé, Mukoja Italie. Bah, Waterloo, avec Robino. Dégâts. Même vient dans Werason, le roi de la forêt, c'est un tokos, tokenon rabre. Ok. Même peu ferré. Ferré, c'est un habit dans habit que c'est bon. Et Simbi. Ok. So, projet Zani, au bêta, concert, oui, nzembo c'est un appel live. Naza batambongo ba masanga ba kajo ba ni nenga zana awsala ma mutu na obeta ba concert ba play ba ni ba featuring tout na salana na obeta ba concert même pe la ba concert zo banda et même mutu to alingi o azana posa ya ba playback ba soirée ba ni ya kobenga biso on est là pour ba soirée ba playback même concert. Tout ça va featuring na ba bill so bengi bila oya na ba bailo so chembo no anjia oya mais featuring na JB Mpia super na JB Mpia na JB Mpia est-ce que boyemba bon tout ça là moi masolo to ko sala bo mo na ba surprise mais ko yemba to yemba bo yebsenga de ni 15 na MBO déjà na nzembo ya Umela pour na nzembo na bal de match. Celle parisien il y a Paris où il y a un zémona. Où il y a une orchestre ignos. Ça peut être une orchestre ignos. Nzembo quand on parle de Nzembo, vous avez des débuts jusqu'à la fin. Ben oui, Nzembo nanga. Où mais là, la balle de match. Avec singa bon, des aboutos, sala. Toyemba. Et puis tu es toyemba. Najibé. Il y a papa chérit. Mkonja Yoji. Mkonja Japon, Moutaleki Azate na Japon. Très bien. Bon. Ce que tu as retenu, ni featuring, ni nous a déjà confirmé ou réalisé. Parce que au sein de l'autre, au sein de la liste, c'est Bello Mbi na bango. Oh, ça vraiment beau Mbi déjà banane, il y a un clip. Na Mba na bendo son, tout ça la pe clip. Na kin. Mais bendo aba il faut tout ça là. Na Mba na bendo son, na Mba na Nina Pachego. La papa miyake na nana lokuna vie na vie beaucoup na imba na batutu o bazali na viva na imba na pateko na imba na Bendoson na imba na papa miyake na imba na Neymar o bindake lelo to ka voir beaucoup nyonso to ezaye Neymar na kin na Neymar na imba na grand-père na imba na Redi Amis Denze Momore Bima Katayala moko etikali ezobimaka na mingi te ya masa moko toyemba ezobimaka na mingi te nayemba na bato ebele meme na bikiton tota koyemba deja nini osingelo ezobima na Neymar toyoyemba nzembo asimo mbongo kala mingi te ezobima boyoka mpe zibe na kati. Très bien. Mais en fait, on a fait tout sur le solo ya Kaida. Moi, na yamba banoko ebele ya Kaida awa. Non, toujours chance ngana tout causer le solo ya Kaida mais avant tout causer on désébélé. Avant de continuer beaucoup plus tout dit batunyo sobo kindi ko consommer nzembo oyo kilelo oyo nikes bayaka atie na terrain donc bo attendre ko kango et puis bo partager s'il vous plaît et on sera biso soupe na plaisir si vous partager à Kaida. Si papi Kelly l'homme pouvoir qu'il est là. À Kaida ça a vu beaucoup de ya Enikes bayaka. Bonte tozo masima mambakala. Mais toko koza ngote hein. Moi obi ke mambakala bana pe babotami bana posa histoire. Le to ya kilelo yo sola masola kalandeni. Akaide za tas d'esprit. Le to sola Patrick Pete ba Goma Kaya ba Patrick Pete na banani otu ba Goma tout cela m'a le Akaida to kozongo te
Ochango de na tiroir. Tes états d'esprit. Déjà, Mouto a sur la nobie, a sur l'esprit apporté déjà Zakaïda. Mais quand même, Akaïda, on est état Ce que là, on est le Akaïda. Akaïda. Pas mnani Akaïda. Oui, bah, maman, Akaïda n'est pas bandaki. T'es nana Zaki na responsable Akaïda. C'est papa ou mbabé Zaki bino. Bon, Akaïda, na rolo bandeni. Akaïda, ezaki boulanga, na masananga, na ba masananga. Ba Patrick Meka ombre jaune. O bazalaki nanga bato bazalaki ebele bondons limbambe na bani bango bapuye nga na sala Akaïda osepeli toka histoire bato ya botami baoka Akaïda faut ba découvrir que Akaïda ezaki c'est ça na bamasa nanga après tozwi bato bamasa bakosia poids bahéritier Scramwell banini bahéritier bafils edungu banani comment Fata Kimbala. Yelo ba Akaïda zaki aye hein. Bon, ngana koloba suni. Bakshif ezali. Ah, Bakshif eza. Bakshif eza. Total en wapi. Bakshif. Ah. Ta papa mbazo présenter Akaïda. Ah, très bien. Mais soit lobi ndonga ngaku na sepela loba bongo. Soit zo portant na mutema ne parce que c'est état d'esprit. Soit lobi zaye. Pourquoi tourboy? Parce que tout le monde a abandonné Akaïda. Mais Fata Kimbala zolo bezaye. Tobo ya poigne. C'est compliqué. Non, mais c'est état d'esprit. Donc c'est que Fata Kimbala a un état d'esprit. Akaïda na motema. C'est bien. Sans zolo bezaye. Netinga le na ba jet set ya faire zanga. Na salon. Est-ce que bon batu boya Fata Kimbala a Akaïda zaye. Mais c'est bon. Est-ce que ça m'a bien? Non. Azo portant na mutema na ye. Est-ce que ba travailler na yo bazolo ba kelelo comment on dit nini loba vérité. Sur la vérité. Ça y au moins travailler no ba sur la vérité ça nga. Est-ce que yo boya travailler wana? C'est qu'à donner te mais yo ko traiter pe Fata qui va à travers no te. Oh. Pour ce que l'on sait dans la société, on t'a caillé des sociétés. Bon, dans la société. On a des gens qui ont fils de paix. Société, mais Moutou, azoba ke RDC zanga. Soda oyo. Bandinga bakimi ya tigala munduki. Abi RDC zanga. Siko Moutou no traité. Pourquoi pour l'inga ba polémique? C'est que RDC Akaïda c'est état d'esprit, nous nous expliquer biso. Oh, lobby ezaye pour nanga. Bravo. Très bien. Donc c'est que Aza a des états. Akaïda c'est état d'esprit, nous nous expliquer. Mais ndeni bo se séparer bo panzana, so bunda bo za une état d'esprit. Parce que bato ba na état d'esprit ba ko panzana lo ngete. Et puis oui baka famille Jackson. Michael Jackson. Bapanzana bon biso. Auti na famille moso inani auti na famille Songolo. Orchestre ni ekabwana te na mokili yebisanga wenge musique ekabwana. Bosko biso siko ezani. Ta bouche sika mote na bandoki na banani ta bozo joga bat bozo bandoki. O ba roya ba état d'esprit mais apanzi bino. Siko yo lobani. Sur la vérité na epanzana te. Oyi combien batunga na mona epa na yo. Na do tango ba. Na bakinda. Na banda filmer biso. Yo monaka Akaïda. C'est qui est? Merci. Donc c'est que ça état moninga o alobi que ça yé. Dans soutenir yé parce qu'il a un état d'esprit. Donc c'est que ça yé. Mais à des états. Ni o regrettera dans la communauté congolaise, na génération na bino, na ba saper, na ba master, ni nyo pena et ça la passi. Ni beaucoup parce que bisto notre la bino en Afrique, tout la bino défendre les drapeaux, vous avez vu beaucoup, mais les lots pas comment la quoi na e, ni pour na batuna yo, ni nyo prévu ça la passi histoire. Bon là ça va passer le na mona ke bino de TikTok na bino ba TikTok te na lobi TikTok na bino
TikTok est à lobby. Na bino. Bomibenga ne bana. Ba chroniqueur. Ba chroniqueur. Ba YouTuber. Otiki penda mutu mo boye l'échec. Avant na kiti. L'échec. OK. Avant na kiti. Bon, nous on a vu dans l'Afrique. Yo marmonga sala Angola 15 valises. Et puis il y a chaque jour. On va si l'échec mo boye. Moi na mo boye avant di awa. Abandi au finganga. Mais yo oye poche longinanga pour moi na batalaye. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Malgré tout, ça to tchaka yo. Soto tchete ba otala ete. Mais siko bino, mbochanga siko ma. Siko mutu mo ba yo nga apa wana na lunga pa nga. Bato basala makambo. Obino boye bobo obo sala mo ba monument. Et yepe ba tiene ti Père Céleste mo na monument asala to. Ba ba tie Koffi Olomide mo boye. Batie pe Werason moro boye, batie Ferregola moro boye, batie wa musicien surtout misu na rotanga ba kombote o nyoso basala maram. Bino bo tika bango ba finga ba. Aussi. Si. Ya on passe na ngwa. Les gars fauteuil jaune boye. Avant tout ça émission to solo linga na. Et c'est na âge dans za mukolo nanga. Oza bana no musuba koza ba master nanga. Et c'est une vision de toute cette émission oyo ni qu'est-ce que vous finga bato siko bo lobby angote elo mona ina loba mige ya ma tout dans son notre na so mige longa na ba fertilité parce que yo de nous aboa pas trop moi ni koza na place à boy bato be ba na ngote n'époque ba vita imanezalaki pour ba caméraman to ina et puis na tangu biso to zaki obi chroniqueur libosa bimezala ezala Papa Rolls atambola nyoso na Papa Rolls atambola nyoso na God aya wando filmer loba elo bato wando finga batute moni fauteuil jaune oyo na mutu so rolo bate ya ba mo loba siko biso to sani yozo finga nga ozo finga batu parce que bi batu wana ba oloba te tinga siko nazara na école ya Ferregola na ya Félix pardon na ya Kabila école wana okoma 50 émissions j'ai pas le temps na atanate ta kuto moi sinanga na atanate ya répondre sur mon chrétien. Tabanonde, funa tala gain out, wana gain soit mouké, jamais. Ngapo na nga rêve. Mais quand il parle qu'on est là la police, même si on a la TVT, ba benga o mingi muyaka. Ah muyaka zo lela kuna aleli on est là wapi? Na divorce 80 fois na lela te. Ah yesolo. Na divorce 80 fois. Bosco na olela nai na PDT yo 80 fois au niveau que ça la photo et puis na après fois Mickey 80 donc ba ya na divorce 80 fois chérie Ozongo Mickey OK
Mouyakolela. Mige. Mige. Natala Abinote. So Natala Ro, mais la Rolingo Souti. Mige. Tuna. Mige. Te, mon netinga. Nakamo abon. Au divorce 80 fois. Fois, nalela te. Ni place nalela. Ba excellent ba tout na mutemande. Tout non nos. Tout non Olivier Bila. Tout non Tati Tigana. Ba va nsanga ba bisinga yaya. Tout non nos. Ya yo, oye ba mo simba na ke. Yaya. Oya na mutemande ni. Na isifika na bosana. Me ba massa. Na bosano. Neti lobi na yebagyo te. Est-ce que Mige, nga va na yebo na Angola, est-ce que nga na yebagyo? Non. Bon Mige, c'est qu'on pona effacer yo. Na salika na mutu na neti na Angola, no na nolega ba oza yenda, ba nini nga no to sala émission te. Na bossa no, est-ce que c'est grave? Bon ce qu'on le lani. Na liba la russo na otala ke no na jongi sika ke no tina fola na ngayote. O na liba popo sa mwasi. Ba Congolais ba landeni. Moi, tu vas manger quoi? Ni. C'est quoi, moi, je na mutu. Mige, c'est n'a pas juste ça au boss à moi si. Et c'est biso. Na ebiso. Toi, le comment t'oses belé. Moi, si na yo bobo yani. Hein? Est-ce que yo yebaki? Non. Et ça là, c'est qu'on est tiqué, ou yebaki était. Ah, mais y'a bien nga linga mère mingi. Temo. C'est na koko. C'est quoi yo moni yo? To kunda avant. Ah, la poto. To kunda avant. C'est quoi ça là kaka? Secret na ope sabat, na pesa ope no simbambe. Pono sa tout nanga, tu fais comment? Olivier Bila, moi ça Olivier Bila divorça. Divorce. Obi nga batebele, baza batu nanga ke, nga ko ba pesa tu conseil. Moni mère wana kaka, ndo banda olule. Salaka ne tu yeba ine ete tango yeba ki ete. Ozano bien. Siko ami. Donc, ça va me dire ouais, ça va vider beaucoup. Il y a des sentiments dans la parfois. Quand on a la parfois, on a kilelo. Tu équilibre maramo na sana mukili. Na mon eleki grave trop. La baie whisky. Ce qu'on a aussi, ça pour na moi na mobo. Oh, parfois na zone na nea. Na ota avec moi na on est na zoe. Na baxi on peut mon elamba. Que ça va bon. Et belé. O tape tembe et belé. O tape tembe na batu. O kosi batu sombi voiture. Na epe na pesi yango. Bando leka nango pe. Siko nga na ye. O sombi pe veste. Na jupe na pesi yo. Siko yo. Alto ba mutu mo boy na zuyo. Nga na ebi ka place yo uta. Bo yo ebi place nga na uta. Ali na vani na nga na ndole. Toko beta musique ite vraiment. Ole sa air no pour rien. Nga ni 15. Na ebiso la divorce 80 fois. Non, les l'a raté. Ah, papa. AVC bossa, non? Même tension, obi na comprendre te ba tu so tension. Ça non, yo so bela on passer yo bela on trop. Même ya rofinga. Ya ndeni. O bande o kandeni yo so la la. Sko. Eh, c'est comme tinga. Tout le monde ça, so moi on os. A job eza fungula boy. Ma ça on os mbabe pi lombel. Kumatologie. Avec la simba ngabiyaya. Yo ra mutamon na biso. Déjà nga taboleka na télé na mona abinote. OK. Public na batu baebi. Na mona abinote. J'ai pas le temps. Mais la ninga mabete. Tu as un bon souvenir na yo na Afrique. N'importe ce que solo il y a blouson il y a 29 000 euros. Ça qui gréco, ça qui le coûte. C'est ça solo. C'est ça vraiment réel que son baril la main à valeur. Ouais, ça solo. Batu babela. Ça si je tombe avec ça, avec ça c'est batu babela. Wa kutia ba mbongo mike bani. Koleka ti loto somba. Non, on a le la ti loto somba no moninga. Nous on est plus cher sur le solo que congolais moi en France ni qu'est-ce bayaka. Ba congolais mi balé ba somba. Na masamo boy. To lega na posa fula batu te to solo ma. Mais toi na solo vérité. Masa na beta batu wagunza manga na na zongisa de. Ba moko. Mon ala tchaga simbis. To beta so masomo soute vraiment. Mais to solo. Yo moi ya sko ma na linga batena biote na musique. Ngala ko musicien. Tu l'as dit, oyi nga linga soute ba traiter nga sa père.
faut comme Dans la musique, vous êtes capable de répondre à répondre textuellement dans tout, non, quand même. Ben oui. Vous après. Ben oui. Ok. Ben oui. Au concert, il vocal, Adjidjo a raté dans le concert à Ouira. Ce qu'on a ADG, c'est dommage. T'es même sur la ADG, na bo ende. Mais ici, on les cas, on musique na biso, eza ba ADG. Oh, papa. Oh, si. Mais ils ont besoin de musiciens. Naza musicien, venir à cause pas de musicien. Quand même. T'es na omega te parce que déjà nga balenge la ki yona na imba ngote. Na imba ngote na lenge la déjà nga na bobina te même rumba. So ça musique so mona viva musique. So mona viva musique obina rumba. Yoka libanga mona mita papa mba aloba nga vana me programmer que niyo leader. Papa mba ni kes ba leader charismatique ba danse loquette jamais. So nga na lengela ina. Na divorcé de 80 fois. Et ça le plaisir hein. Dégâts. Dégâts. Donc c'est que na matal mo yo. Faut yo ko la matal wana. Na confiance en moi c'est dans na palette. Oui yo, na me reselo mo. Moi confiance en moi c'est na poto. Bon so abengani osikoto sani. Masa no mo babengana kieti. Masa no mo ga na bino babengana na palais. Solo. Pour basimba danser. Tout sur la masse. Pour parler de ce bando pour t'avoir bien à note. Yo sera nos abos, yebsana. Nos ana parler noana. Donc tu as moi si nous soit yo lingo bengo bengani. Bon ban. Non mais rakomi na pas. Faut na vrai Joe na poto. Moi une poto ndakuto ya moi si. Vrai Joe préféré que moi na nena bana donc bio ba Joe ba canapé na ba télé. Non, non na bakari ki na kufa. Te ndaku. Même ya mwasi. Même ndaku nanga. Na bila ngina solo mo na poto nde to aboy. Bandaku to ya ba momiti. Ba presque. Weba mo ba na facilité na ngo mais yo ndaku no. Neti ndaku na yo. Ndenga na zara na shinga. Mwasi nanga. Ndenge zabwe. So lelo ke no kende. Na tikile ka ndaku. Yo vana mwasi na bana. Yo mwasa bengani osalini. Ok na ndaku na. Webse kende. Peut-être au moins sur la TikTok kende vrai genre tika ok créer nda o tika momia na bilo auto biso de divorcer peut être tika banda route ni qu'est-ce bayaka si père céleste aussi ça nzambe na ba ba défi pesa mi na poto à père céleste abimité ba défi ne tiende blouson à 8000 parisien moko osombango aki muta pesa ki défi 8000 ka ezaka 8000 ka 8000 kaka. Akima qui a pesi. Te me on a tout nos siko ne oza bozo zonga ba komba ba on a tuni 8000 kaka. Exemple ke pona yo. Ngana mona ba doit sombela ba papa Ross bilamba. Siko 8000 kaka vraiment yo betama muta va pe me no betama masula pampa ma bwindeni. Ezali défi hein. Il peut sala ba défi. 8000 kaka te nazolo ba no ta na hygiène. Suppligène. Ya on a lo ba no. Yo lobi 8000 mais 8000 kaka mais basombela on se mutu moko 8000 kaka yo no beta ba to beta mais en fait différence ni ezana ba défi bondo sala ka so traiter 8000 n'époque ouais n'époque ngana ebisa ibatu ke soki na magasin so bilamba ya cher ba rope so champagne batu tous les loro mona parce na magasin ba so bi champagne bando landa bande banda c'est moi ni 15 caméraman na magasin zala biso mtomema caméraman siko na ndo sala ngoti wapi papa masolo wana ya chemise pantalon na chemise na sala ngoti wapi yo yambi artiste musicien wazo beti équilibre betabi yo mo ba na oto lo bananga vatu wa solati obisi équilibre mo na na ngola na ba vitre non na ba vitre et beta yo be masa mo benga singa yaya kilelo wana na vie na mo artiste aba na tanga communauté mais na CP trouver na mo ya artiste munene na mboka na biso singa petwa na kisi kilele beta to so la tango mais bon à Chris Bello le manager le plus suspect a te dit miyake
il y a Kajomalwa, il y a Patrick Pete Bilamba. Pourquoi je fais faire Gola Nikes Bayaka? Je fais Gola Nandeni. Tout le monde a beaucoup plus à faire Gola. Tout le monde a beaucoup plus de concert à faire Gola. Tout le monde a beaucoup plus de barbecue à faire Gola. Ah non, il y a tout le monde bandero bisinga jamais na mono na ba concert à batusu suki ya faire Gola. Bon, moni Miguel le longa Nikes na lobaka jet set wana. Mais dommage parce que tu as dans le mouvement ni ngate. Mais bon tout ça là. Moi jet set wana, bison to créer jet set. On a trop fidèle. Dans le bon pas collègue non moi. Moi il le faire rigola. Ata le lazo pola na commissariat. Non que les autres nanga que na koma impoli. Nando finga batu. Ba mission sous non. Ba ça la vérité ya mboka na biso. Ba ngonyo sune bazana. On comprend l'histoire. Hein? Très bien. Mais Ferrego là, c'est un frère, c'est un pote, c'est un tout pour moi. Et puis, tant que Ferrego là, Zolé là, dans le bon Ferrego là, patrimoine na biso, aza mouvement biso to sala, au biso la poto. Pour Ferrego là, mouvement de ça la poto, tiatika là, ba mamuto ya ina poto. To melara ensemble, to les lara ensemble. Ok. Si tant on peut que na ça fait que Simba na sens interdit a na surtout que na ke Braza na Keni tozala na studio 47 46 et pas ba 50 de compte na ni na époque ba to be ba bien monté to baye lob na ton na avion na ke et Simba ti le long de Simba donc azo mérité na soutenir et puis atazo pola ata bois ki ngate. J'ai pas le temps. Faire rigolo. Jet set. Il y a un orchestre qui est concert, il y a te me dérange nga te na zorande tante nga kende vraiment ba concerteur. Na ratro na ndako. Obi nga so morning ngo mona nga na mode de vivre moi parfois moi mukene ti jibe piano moi boîte ton état na neza arague solitude mais vraiment solitude Hermon Amouroua n'a pas l'air, on comprend. Hermon boîte, n'a pas Patrick Pete, n'est pas toqué, to baye ba champagne, to baye ba ni, n'a pas massa nanga, toqué to CP. Toute façon, on roye biso, ba orchestre mususu. Biso tout. To sa ba mi, n'a pas rien. Oui, bon. Bata Fali. Bata Fer. Bata Kofi. So bila wa tangela ko ba mi. Na otangelo bango tout to met la place moko to vendre la place moko oh to etikalo na polémique ya ba fanatique nous on s'en fout nga muko na omona ke mutuneti na mo muneti ba masana nga o baza sentir ya Fali bazo finga fere wa bomona nga pe na finga ba na comprendre bien te on se coupe en s'il vous plaît. Neti ndeni eloko tshulu ba shuka mukolo ba finga nani na lobito za abiso tu place mote neti na uta tapis rouge na Rome Coca nga Aaron Fali leader nga Ferry vous comprenez en fait yo on doit simer goza monta Ferry oh c'est mon frère c'est mon pote azanga bosko na simete ndeni so tu n'es pas roi so simé mais to lobi ke to boya raté za polémique mo royal to melaka to liakaka ba bordir so beti bordir wande ko mamusu ko ba beta bordir te en fait jou ba beta bordir pour beta bordir face à artiste là aux après nga una beta ngote pour ba mo bondwana e beta ngo déjà pour e beta ngo sur la graphe mais quand ba beta ngo te biso to mela nak ba Sandra Kazadi lisasa suka biso tu ne tozana vous comprenez biso tout même bureau ya biso tout tozana ba masam na ba faire gagner tout est une marche ba zamunda biso tout tozana ba faire gagner ba dozo ba caméra oh neni oh faire gagner palais
Tchango. Mais tant que comme on a place, moi, mais mouta mouta. Fergani. Tchango est battu. Tu as la TV. Oh, Fergani, famille. Tchango. Femme, oh, Tchango Moussou Ezake, Ekebo, na ma famille Tchango. Ah, na ma famille Tchango. Olivier Bila, tu peux savoir Nino, Olivier Bila. Tu peux savoir Olivier Bila, Tati Tigana. Tu peux savoir Baron Nino. Na Tchango est battu. Olivier Bila, na yebi comment mais na yebi tege Tchango. Batebe na poto. Mingi Tchango. Tchango. Siko batande wa siko bobo ya bondeni. Il ça. Obi que mission était mi trop na ninyo. Nani? Na loba na yo journaliste lobi wa loba yo réponse zanga. On dirait yo lingo diriger mission, c'est comme ça. T'es là diriger t'es non diriger ndé. T'as yo. Tout nyo collection boyo revexé. Hein? Tout nyo saison boyo revexé. Saison zani. Non, saison bien plus là. Na ina solo moi bato ba saison. Moi lelo. Hein? Omoni lelo neza boya ba pièce musu ya ba portatif. Eza ba pièce musu neza na banini. Otala ngwe leki. Oyo somba lelo 2000. Siko ngane na boye toujours sika. Si tout a manager nanga Chris Bella boyaki. Siko to lobela bon siko nani otango ya lobeli susu. Très bien. So na musique ndo osala bongo. Osaka musique ona ya ba parce que kilelo eza ne mona osala biso kala wana. Ni équilibre. Eza na kala ba rythme moko nesi to tokana. Eza rythme mo. Nesi to tokati. To tokana na boîte to tokana bar to tokana ngana. Est-ce que osala rapé ba rumba? Kata yala. Zeme bilamba. Zeme bilamba na imba na redi. Eza rumba. Ah, OK. Kanta yala nzembo kanta yala bobeta bino nyonso tu bomona kanta yala eza rumba soki mpe toke na nzembo ya na banzembo ya rumba ebele Simon Mbong vie na nga oaleki roi Salomon na bilamba oyebi Simon Mbong na Londres vie na nga obeta lelo so abeti lelo lobi batie na banio mpo bato baocomprendre te la mode a changé oazotemisa mokili on comprend dernièrement beti ba chaîne azongi na tango à Zanzibar na tango ba esclave il y a comme des garçons yo ana Simon Mbong mais après na nzembo ezo bima tineti la mois prochain ko bima na ba nzembo ebela ba rumba moko pe na obimisa susu ya masa moto yemaki na Redi Amisi titre na vanité ezo bima pe tout ça pe ba clip et tardaki parce que nani masananga nani Marc Jacob ba clip ebungaki yango etardaki na ba rumba belé papa mais na grand-père peu petit sapeur eza rumba très bien. Est-ce que petit sapeur ozo protéger pe connaître vandi bolobi ba rumba pe concert live toye moro neti veni akosa mema ba papa wemba na kin toye mo on ti vie modogo bolinga te toye mbango na kimina ki yanke oui mo kasi musique na kanaika bota virgina abengi papa mbabi na kanaika kazaki ni musique ya kanaiti musique ya kanai na étoile mais est-ce que bon étant qu'artiste et musicien makambo les gars na Paris la Défense na arena Grand Paris na peut-être na kaya Gianni ni koza commentaire sur na commentaire bon na koza commentaire parce que na koza commentaire moroté parce que musique ya passe aurait le pas de la musique eleki bilanga na passe akola mukape mabe akoza pe problème moi qui décourager OK non ndongo Gianni boyebiti bobio bo ça va preuve Gianni kana lo moko bo aseke bo afo ya omoninga na ba bino ta frère azo pola Gola toujours. Bruxelles, c'est bon déjà, Bruxelles. Non, sommes là, tout batike, on va ligne batike, va épana. Il y a une jarine. Bon, on batike. Na biso yo pesingana. Ni oyo sepela non, pas faire gola. Pas faire gola. Collège on na kota. Ezaye na collège na collège ya Kabila. Silence na kara. OK. Voilà pendant des apenda qui ngana yokola qui on pas na bango.
ngoko koma na 50 émissions. De ces émissions, yo nga réponse na ngate. Posa moi mukie oza 10 000. Yo nga ta. Osa publicité na ngate. Ce qu'on a linga bato ba ya osala la publicité na nga. Pour nga jamais non sa publicité na bino. Koma de ces émissions. Yo nga ngate. Et ça la ngabi bakara. Merci beaucoup na passage na yo, merci na ningo ye poto sola ki lelo est déjà disponible. Mais to soli fait bien te, mais ne toucher nga penda te. Obini. Mige. Et toucher nga penda te on na banza ki penda ke nini. Mais quand yo mo ba tuno bona kuma sa, na kuma musicien. Na kuma musicien na jonction. O musicien. Yemba o yemba te. Yemba la jani o yemba te. Te mais bon ajani o yemba ondeni. Ajani ya musicien ba bolingo. O ba kombo batu. Nga fwe. So tout nyomo ba kombo batu. Te na obeta on te pona fula ba on te nga nzambe na ba. Ah OK. Yo nzambe na ba. Toujours. Mais on a tellement collection na moi retard. Retard. Parce que on est na ti boza retard. La collection neni. To la 2025. Ya collection. Eza collection ya sika hiver. Ozo mo te ke pantalon za hiver. Na fait c'est ça hiver. On lui a décortiqué. Mais tout sur la forme décortiqué. Na décortiqué te parce que na natana te. Wa so bo zelada na natana te. Wa tana ba Patrick Pété ba Argo ba mboyo yeb sabinonga na natana te. Yo dinga ndo ba na sauter na tema sauter. Bomboni yo. Kobongi sa yo na Cyril Kina yo muto kenda vers hier tu muto ki faire yo. Ta ba question bio tourner. Ya on fa tout non tout yo te bana kapone. Émission est silitaire. Moi c'est Kina. C'est un frère. Même yo, tant vous avez na kin, tant mon équipe à Luka et Kaka, mon c'est qui n'a pas na équipe ni. Au clip la course mon équipe ouais. Bino tout, on va vendre mon c'est qui na nanan. Et puis ton nom ben ali passe, mon était ton table la manemo. Ta ba question bien retourna ya wana. Ba tout le monde na po ba kana nga. So ba de ba kangama, les affiches d'où on a hérité. Oh, tout batigali c'est moi. Et puis nanda kodanga. O sepeli. O linga muta polémique. Si quand on tuni mamba Cyril Kina, na biso te ke Cyril Kina. So tu ya lipasa nani. Si ko biso Cyril Kina. Yo na lipasa na ona ndeko no pobo yo kana fubo ke pa ba vaze. Fuma bilele. E ko yo psa ka pe no danse. Ta bon so na bo yo kana non. Mais si vous Paris pèse là on a trésor ngando hein bocha pe tout le monde a vu le pena pe na ko pisse ah kata na ke suba on est mission ke suba na ke suba na po so suba na suba. L'artiste chanteur transcontinental Didier Lacoste offre un bonheur musical intense au public. L'heure est grave. Avec Didier Lacoste, Mukentunga. Venez vivre l'originalité du chant le 12 avril 2025 à 22h au gymnase Marie-Belle de Paris. Kolele Keseni. Didier Lacoste, Mukentunga. Contact et réservation au 07 62 16 25 56. Billets disponibles au www.gymnase1820@wanadoo.fr et à la FNAC. De la musique pure et vraie avec Didier Lacoste, Mukentunga. Na subi vena so ya na pissé na subi te po subi ya mo misi so yo me la baji
Alors, sentir. omela ba volcan bani Ah, t'es. sikoyo neza boye na masa mo picho wa bilai wa na pisse bien très bien comment il confort à toilette dégradé na fille n'était pas botter ba wa même picho wa bilai aoyana mumina mundele wa pisse te kuna biso secret bon on a profité na temps na kombo na e margaza ba vieux même Robin Vwemba display à couleur en sous ma place. Discipline à toilette dans notre veine à mon voyage. Je peux tomber sur la sous toilette. C'est les gens qui t'ont déjà tout sauté. C'est que le conseil. T'aimes, il y a vraiment standing et vendre. Miguel, avant mon ordre. Ce qu'on va question sur tout dans haute pour ça à Masuba. Ça passe en sous. C'est la une autre raison ando pina bo lia bo mena bo seka ndi bo sikoyo na ina lobo moni na na masa ngobe question ni bo sukendo suba oui sikoyo na loba ngope sanga siko posa so suba mabe yoga me roye biso na na masa ngobe picho wa bilai asala na ana mbale ana mwasi na mundele asala na ninyo. Et puis, au début que Patrick Pete a remplacé, il y a un dame qui a dit. Patrick Pete n'a pas essayé. Ngasko yo no pesi Patrick Pete mbote, nga pesi Laurent Moussongo, mais c'est Yoji Amamoto. Mais mon tour roi Bilamba tisko no pesi mbote. Le roi. Roi Bilamba. Na boy boto ta 10. Te au début que ya solo, roi Bilamba et puis roi Bilamba petit frère propre. Il y a Florent Pamba ni Mukonza Bilamba Mwindo. Flora Pamban, Vénabiso. On dirait de Belgique. Mais est-ce que année au on a visité Belgique pour voler au moins il Flora Pamban. Tu tout à l'année na Paris na Paris. Beaucoup na. Faut monter dans le salon de coiffure bani. Résidence. Ah, ça bien. Je venais faut monter. Souhait va parisé ça va. Sikoyo na bien. Na trésor. Obi ke hôtel Masiko mingi na bien moni ke Berado. Et pas Berado a millionnaire. El Chapo, presque. El Chapo ebi. Abengi na ndako dimanche. Mon bali ya moi c'est Pembe. Cécile. Écoute, na bien. Siko bongo ba big rouge boy bon te pas les petits meneurs de jeu. Les petits meneurs de jeu. Mais et là on est sala boka bona Patrick. Allez ben ah. Patrick là moi si na Patrick Meka. Patrick Meka c'est un frère sauté. Ah. C'est un frère. On a retour donc des anaza libelande on a. Mais est-ce que vous ça va trésor un jour? Obi yo te mo ba question vous avez fait ça pour ça Masuba. Na ko ke suba. Ah te mi balé sous. Ma pose na bien dio nga moinga. Siko nga na bien obi ko zo tira kilelo. Obi ko tira kilelo. Bio bo changer te vient na ngamba ibisaki yo. Et puis ibisaki OK changer ninyo. Au moins polémique, au moins netinga. Est-ce que question de la polémique? Yo pendant la bo et tout dans Nzambe aso la batu mususu. Netinga na état ke Nzambe. Na ko pas de cela n'importe quoi. Na biso ke mutalobi ke Akaida aza fondateur na bi bravo. Netinga betele mabo. Parce que c'est que ça borné. Obi nga faire ça la président va jet set. Ya patrimoine depuis nga na salon. Nga sa jet set. Orchestre en affaire. Na ba guerre na mambutu. Oui, président ça affaire. Parce que zo monake. Mais oui que Nzambe pas azara rankiné te. On a trop rankiné ni qu'est-ce pas. Nga très oui. Et puis que nous tout na mama sanga tout ba yebso. Obi nga ba benga nga naïf, naza danser. Nga na bossa na mbamo. Mais ce comme il s'agit de poison, il s'agit de nini. Même yo no ozan. So il place mo mona ke finir à danger. Faut sauter papa. Surtout nga kuna Nzambe na okima bon yo Nzambe to sani. Mais Nzambe mamona tout hein. Mais na mona tout ka si on a okima. Aye ba tout. Ya na okima siko ba place on so chamaku. Parce que tout le monde a kona batu. Tout le monde a kona batu. Papa ba o tse biso ki lelo te ki lelo jata. Oui, on a posé la question te. Et puis on tourne à péter, na bande ba question. Yo so lo na polémique. Ce qu'on a comprendre que bino botema ba polémique. Polémique so ba tunyo question za polémique te. Polémique comme so yo répondre puis mabe. Ba komba batu. Yo na lobi ndeti boui. Ba komba batu atanga ngo pa pamba te. Yo mutu mususu ke pile za aussi là. Torche mo pile za aussi là yo chango pile. Po sani, po pele. Ce qu'on est tinga elo na lapa ba komba batu.
Ce que bateau là bazara no point. Pour là va kumba bateau. Bateau netini. Na biso ça pour kina. pas les Fu mo bilamba. Na biso netini na biso la tangelo kombo ya Cyril kina. Ça pour pas les. Na tangelo ba kombo wa massa na ngai. Et mais pas petit na yo. On a posté la télé mapenda. Yo beno a posté la télé. Yo banda to banda be émission, banda jonga be émission so mo ngatanga ba komba ba. Parce que j'ai pas le temps. Bato musu ba na posa ba tanga ba kombo na po ba vivre. Mais moi j'ai pas le temps. Même bato ba otala biso banda kuna bango le misa bango. Personne se tinga nzamba poto. Na vandi be na otanga kombo ya bato. Siko ozela trop. Na biso université na biso yote. Nga université à Kara. Oko mana 1 million d'émissions. Eza promotion na ngai. Wala bato msute borosa promotion ofinga. Boyo natindaki yo atotete Tottenham. Tottenham. Merci le bandeko tout bolanda biso. Siko bandeko tout bolanda biso nde toza boye mi gagner ma maman na journaliste. Ba journaliste na biso tout. Ba maman journaliste. Mais ba bo comprendre bon ba tellement na polémique. Est-ce que siko ba pona ba so ba tellement na polémique. Tout le monde tout bono tambola naï. Bon, ça va vidéo n'est qu'une polémique. C'est ça, comment... Mais tout dans Patrick Pétété. Mais Alati Lelo, au monde temps en bima. Alati Bilamba Lelo. Yo solanga ba masolo. Alati Lamba ya Lelo. Patrick Pétété Lelo, tout na onaï. Tout le monde na onaï na vidéo Lelo. La belle le Patrick Pétété. Tout na shooté. Mais ça, ça impoli au monde na été. A combien Pauline? So moni Patrick Pétété. Nenga bo aleki na ngale kama sananga. So Patrick Pétété ça impoli. Au niveau na onaï. Là déjà na bo yoranga. Moi bananga. Mukomwa nanga Nixon Nelson Boisson Dana Jonathan Naomi na mwa nanga mopa uchangolo ebiet petit bo na te ya mubali na mwasi ya mubali lelo ne abo angunda aza awa so mona o moniti ngani kes nena dikabana nga mwana nga Bradson milene ya mindele o mwana nga ba 16 Banini. Nga leone na boy. Ya ti mwana nga uti Luanda aye. Petwana Jonathan. Na miso a neve na nga Chris Bello aza manager na nga. Na juba bluzo mwenga. Na mweke Petro président na rosaleta na bengsi. Na vese ba bluzo wa Philippe. Ba vese ba balancer rapport. Nga na ngo belé. Lobi ku to yo visiter tanda ko mona ba collection suna na latite. Ngana ba dio non na la tête parce que eleke belé mutu passe sikoyo oye Petwana aisanga pa me papa ngana ola tabilambo te na sepela grave oye tant que tamula na frère na Chris Bello manager nanga Chris Bello manager obiki na fuka mona osambela nzambe merci moi na ngoli abima sa père Jos Rolobim, sa docteur Obim, si sa père. Ah, ça ne va pas se faire, sa père. Dégâts. Nga sa père, nga liré. Ça ne va quand même pas se faire. Nga mon religion qui t'aide. Sa père. Moi, je me comme sa père. Mais elle est babette. Moi, les chances de la vie. Ah bon? Netinga sigo. Oye, moi, Nixon. Ah, pasteur. Il existe à Congolais, à 22 ans. Oye, pasteur, n'a pas. Église moi j'arrive belé na Luanda église anniversaire. Ah bon on a votre boîte. Oh papa, tout n'a pas épisode. Ah muta boîte, on va bien. Donc je vais dire que c'est qui merci dans le vénérable grand maître choisi ma tata très fort du bosso de Nzambe, na simane mon peuple l'homme fort donc des fatigues. Tu peux simboter la chancelle Mbemba de midi et doka international. Picho Abilai. Et doka Sila c'est quand tout par mon amboka international très fort. Abanga Nixon abanja na kisi. Et puis mais chaque Elia tu peux si na pe na pesi mbote na sœur na mama Wiva. Ah mama Wiva. Wivine Mata. Yevima donc ma sœur na pesi mbote na colonel Tshisekedi. Très bien, tu peux simboter na papi matalata la matos miroir d'angola da coach ta patron plus sur la tu peux simboter na bande que tu vas connecter branché tu peux simboter na il a fait Jean-Claude Mbanzo carré Terry Lobadi le cavalier solitaire
Saper patron États-Unis, tu peux simbote na Charlie Mito, étage à Souka, escalier Souka, moi c'est danger, n'a pas na Charlie Mito. Tiangwe Koyate, Njile Koyate, moi c'est Charlie Mito. Tiangwe Koyate quoi. Tiangwe Koyate. Charlie Mito. Charlie Mito, des fois, tu peux simbote na maman Philibertine Samba, moi c'est docteur Samba, tu peux simbote na Guy Baina, colonisateur de la SAP, monté maman Sylvie Baina na Italie, les Pabilish Baina na Paris. Fabrice Massamba, Red Monte English, fait d'appel à Banglais. Evan Tumba, na Kation Vex, patron, tu peux simboter na Kérin Tsumbo, OGEPS de Paris, et puis tu peux simboter na Evan Tumba, na Kation Vex, une fois de plus, au Rabilamba, Grand Calais, Amboka. Tu peux simboter na patron, Junior, il a la plafond, chef d'entreprise, l'entreprise est belée. Tu peux simboter Junior, il a la plafond. Tu peux simboter na Roi de Play. Kambai, Roi de Play Kambai, tu peux simboter, je m'excuse, Roi de Play Kambai, tu peux simboter na Dine, tout le monde na Luanda, tu peux si Elbito Coiffure na Saint-Denis. Elbito Coiffure. Elbito Coiffure, Jackson Lumingo. Elbito Coiffure, Jackson Lumingo. Si. La presse Bokuta, et puis. Ah, Bokuta. Na Kilelo. Presse Bokuta les pères, Kilelo, y'a un de ça la mamou, Kilelo. Tu fais DJ Procureur, pas à côté. DJ Procureur. Baradet. Na DJ Arma. Moutoubso Luanda, DJ Arma. Na DJ Procureur. Bote na binango Kilelo. Kuna Kilelo. Edi Lumbu, tu peux s'émoter de Paris. Edi Lumbu, Paris, tu peux s'émoter. Merci. Si. Bande de tout, ça l'émission confiance. Tu côté ma mission la photo aussi émission. C'est là avant boy. Émission ça. Na la bande ko ça nani, on si non avant. Nani. Tout est mal, tout comme ça. Bande de ba quoi. Patrick Pete. Bilambe belé. Ba basali ke tala vese. Ferragamo. Moi mobile na tiki mobile. Ça va. Yo somona mutayebiso aleki na plateau na lati Ferragamo. Ensemble. Les arabes c'est TikTok sapato. Ensemble bien. T'es bien habillé. Daily ça va santé. Et puis il te dit Miyake. Il est tout le temps. Il est vraiment micro koye. Te dit Miyake. Te dit Miyake. Te dit Miyake aza déjà na bakaida. Aza déjà mambo ebele. Te dit Miyake. Ndenge seconde tozalaka. Te dit Miyake yeyo. Sikoyo bango 5G. Bato basali ke Kilelo bima. On va participer, batie mayele na mbongo, eza bango. Et puis, on a mis dans la face. Kajomalwa. Les finances, nous t'avons dansé non monia. Si on tout n'a gagné, tu as le refuge histoire moko. On y a le refuge histoire moko. Masa nanga Kajomalwa. Sikoyo bino, est-ce que ça ami na yo ya potote me ya king? Ya patron. Sikoyo tu avec Patrick Pete so ana na e. Te di Miyake so ana e. Pour ba na vie na bango. Vie na bango nga ya quartier. Sikoyo toto zolo ba ke ya bumwana. Toto ba ke ya bumwana le bon le roi Bilamba. Roi Bilamba. Tolo ba sikoyo ya bumwana moni ye. Ye sikoyo za masa nanga. Il y a quartier. Ok. Comprends? Il y a Atimba avant. Na époque où tu es na Wenzani, Wenza Bibende. Si on biso, faut que défait là-bas, faut que ça anime. Si on faut bobima. Bon, quand histoire là, pour ça on va dire ça pas à té. Si on massa na ngana ngabwe, si on bima faut que défait là-bas, mais faut que ça reste que l'art damé. Tant qu'il y a des tekaka, on se remet dans le yabakinti. A teki na pourquoi? Bandon zongo moi 16-17 razozongo. To zélé, masananga. Si on a masanga pour moi toi na histoire. Est-ce que yo anaï? On a été. Très bien, même Baksani beaucoup Baksani pour na Kilelo to bima déjà donc. Patrick Pete beaucoup Baksani. Kilelo bomo ya kama mnondi ezo sala. Kilelo donc na unelo au Baksate chaque jour 1000 personnes dans le talent. Donc, c'est déjà bien, quoi. Très bien. Il y a moins de na baguerre. Beaucoup Baksani peut. En tout cas, on va consommer Kilelo. Tu dis Miyake. Par exemple, de Simbi Paris, Simbi Poto. Simbi Monde. Simbi Monde.
On a des si monde qui consomment un gros plaisir. C'est tout. Bon, c'est ça. Pero comment ça pour Guilelo? Bon, moi je suis directeur financier du mouvement en même temps donateur. Donc vraiment qu'il est le qui est bien. Et puis quand je moi le espoir Angili. Ah, espoir Angili. T'es ni leader. Espoir les c'est outil. D'abord, il m'a filé du silence. Yes, est-ce que Charlie Mito a confirmé Bisso? A confirmé. Charlie Mito. Tenga za ozora kajo malo leader Angile l'homme du moment ezanga. Le so yengu. Après ça t'a la Charlie Mito. Le faut qu'on a bien. Tout Charlie Mito étage asuka. Dans un complet. À Paris donc mais tu vois Bilambo lati. Vous dites tout le monde y est pas trop, il y a pas trop sur la Bilamba. Quand sur la montée donc on a ba congolais ba sur la Bilamba yo pas trop. Sur la tarara mais tout le Bilamba te. Te ya sur la onde. Ya sur la mbongo so limbongo apesi yo. Apesa rembo. Bana ba congolais bon apesi on a la police. Tellement compliqué quand même. Te mettons ba no ke bana ba congolais ba sur la ba pantalon. So lingi ba saper. Pati peta saper. Ferragamo sur la yo. Ah Ferragamo, Bilambo lati. Bilamba alati tout à fait Ferragamo. Tout le monde peut faire Ferragamo. Yo so yamba mona congolais so Ferragamo. Mais gros mambo changer. Père Céleste a la mode changer. Tout à fait. Ferragamo so yamba mona congolais. Ba jeune ba chrétien nikes ba ya ka photo vena. Te tira bonga za bongo ba continuer. Ah. Va continuer. Toi les gars. Et ça va bien. Ah. Bon match à biso. C'est bon finir sous tes biso on vivra la village. Bon on fume sur la ka. Ba yeba ba bengi on appelle si cameraman mbongo. Ba du kiti. Fume sur la nga. OK. O atinde nga tote. O atinde nga diadia. Comment te resabi? OK. Si on ba tuana réponse kutu exact. Quand on la bande bongo sur la nga te. So mutabi bilamba te la potu. Te di miyaki. Comment on a déjà on te di miyaki. Comment on a on peut miyaki. Mais est-ce que Togo ka wana mo ambiance mo ya Kilelo s'il vous plaît. Il faut changer muti. Des nzembo ikata na YouTube. Mais ngabo mukolo na ngoti. Kasi tu fois. Balumuna yo. Balumuna yo. Balumuna. Na balumuna. Toko boyoki. Et effectivement, faciliter la Paris, répéter les garçons les plus simples. Laurent Paman, j'ai des 10 de Bruxelles. Si. Ah, José Dikila. Oligny Pavillon. José Dikila. Guilherme Bembobiki Rouge, les petits meneurs de G, Hassan Kalolo. Voilà, G5. Ndombele, Tchèque, groupe 5G, des Bérets Rouges à Paris. Si. Donc, Maison Awatosa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokisina metro, chateau mutia. Daka yau. Oka yau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la. À Paris. Jela na oyeba saka mon nazabo asaka so mina yula metro. Saka tabu koro boya takota bukatamsanga. Bisa tani ngaba ba mingi. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba maman, ba nduta ba maman oyo baza na besoin osala taille pour na kokita mamumu. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ma hanche munene, mipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Où est venu ma? Non. Yo je m'en atte. Oh là là. Eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kotiki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema
vraiment nga mona za victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité en est